Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Bajen, oye! Bajen, oye! Bajen, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani oye! Onsola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela unu kya nzole musabala kya kumie sambanu mungonda ya vwa mvu wa mafunda mole makumole etana bonso bona fuketo kokila kankokila ya konso kya nzole tutombukanga kumongo bakandwenga yentona bonso butulenda kukitabidila tuvutujifunda na matondo tata mwanda velela kayiza munkangala kakaku nzambi ya zola nzambi ya yenge nzambi ya nkenda wakulumuka yelu yalu lwandilwa zulu Tweto tata mfumu wa Mbanza, tata Nluengisi, tata Nsongyanzila, sinzidi dia siso mu Yerusalemi, mukengila Yerusalemi, kihina batula fongo mukutukubikila. Tata mfumu wa Mbanza, wena yeto kintwadi, katusisiriku kangamani kaka kimbati ye tata mwanda velela pasi balungini sadina di basila kwa nkanda ndombe tulombele kwa sedi tutata mfuma Mbanza watutela mana betu bana takuvana kiambote faki
Pika twakubike no moko twavana sedeto tata lwengi sikyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendele kokuvana muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela silo twasilwa kwa mfumo wetu Yesu Kristo yandivo kwenda kakwenda kenda kupela nsadisi impeve ya longo ya kedika ilemba ninza tambula kadika kanzeiku fikambi kambi kwa nife fikunda yandiki ndwadi bau sibanzaya bau sibanvisa bau sibankwikila bau sibantambudila velela nzambi tuka kina kyakala kya kumie zole mungonda yavwa mumvu wafunda dimosi nkama nana ilunana yentsambodya wakulumuka kubakongo bangu kumongo wa mbanza mbola nkamba dikibangu na telumbu kya unu vwendi yeto mu Yerusalemi kanoke nenituko yekaka yoyele mpeko yandi utukutikisi vafulweki mpasivo katulonga ndongi yekutuvana ndwengoso bonso butufote kukitabidila ata mwanda velela watutela mana beto bana tokuvana kyambote faki pika twakubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana sedeto wanzambi to tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eudwe! Embazie! Bilumubiakulwe! Yangalala! Esengobe esengote! Qui est ce voca, qui est ce kwe? Tsai voca, tsai kwe. Na komba tata mwana pe tata molimo centre. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune. Oyo toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Batata balobi mibeko. Tosala makasi mpona mibeko. Bango balobaki yango bayebi ntina. Bana Israeli ntango babimaki na Egypte, na nzela nde bapesaki bango mibeko. Tata Nzambe moto apesaka yango na Moïse. Yango batangelaka biso. Kati na Lingomba pe balobi mibeko. Yango bapapa balobi makambo misato. Bolingo mibeko pe misala. Yango nde toza kosalela mikolo nyonso. Bana Israel ntango bazwaki mibeko. Komaki na mboka Kana. Kuna mibeko na bango. Nzambe alobaki ke mibeko oyo otika te. Bosalaka mibeko bana Israel. Bango babakisaki 600 ekomaki 613. Soki ozwi médaille. Kombo nini na médaille wana? Besuzana. Soki olati yango koleka ozokoleka na balabala bazwi na mosala. Me ntango bakotelaka bango babebisaka bakendaki bowumbu mbala mibale epa wapi? À Babylone, hein? Parce que voilà les bakendaki qu'on a Babylone. Babebisaki be babongisaki. Yango biso toza kobanga tobebisa te na Lingomba tata Simoki Mbango. Tobebisa te po tolonga. Tolonga te. Alors, chapitre oyo nakopesa Mika 17 obani la 12 ti la 13. Bana mwana oyo abebisaki azangaki mosala akendaki koluka mosala. Kote oyo akendaki kuna nde akenda kobebisa. Bato bazwaki ye baprofitaki lokola azalaki moyuda po bamarche ezala mingi. Ye abenda baclient po bayebiki mwana moyuda
bazosala makambo na bango ya mbongo mpona bozwi. Eza na Mika, Papa Kabemba, Papa Elebe, Papa Sylvain Boleka. On a eu la Bible, et bien on a vu la Bible. Watu wana wasalaki nini? Libota ya Lewi. Mabele bazaki kobima te. Yeka mutabimaki akenaki kobebisa. Batangela biso na chapitre na pesi. Mutu a expliqué ndenge ya ebeli. Osala nini garçon anasalaki? Papa Kabemba, banane. Kolo Tata Molimo Centre, topesi merci mingi, opesi biso liloba na mpoko na lelo. Mokanda oyo Nzambe Molimo Centre opesaki biso totanga ezali na mokanda ya basambisi bilombe na lingala Kinshasa basambisi. Donc on juge en français. Dans chapitre 17, dans verset 12, dans verset 13. Dans le biso neto lo bakata ngonyo sotoki tata pesi yoko zwaka eteni wana yoko maîtriser metanga nyonso pote o assimiler ezala makanisi na yo kitoko biso tangi pona ngonga na komo na tata na mwana pe tata Molimo Centre. Muto mukanda balobi Mikaya do Mika oyo papa lobi asali ndaku na ye ya Nzambe. Tokera verset 12. Elenge ya Levi ya Levite andimi kovanda epai ya Mikaya. Mpe Mikaya akamataki ye lokola mwana na ye. Akomisi ye nganga Nzambe na ye. Bongo alobi nakanisi sikoyo Yawe akopesa ngai bolamu mpo Levite oyo akomi nganga Nzambe na ngai na komo na tata na mwana peli mosanto. Lokola tozali batata pasteur misato motola motokozo eteni oyo tata Nzambe Molimo Centre apesi ye. Mais mokando totangi ya bale 8 tolandi moyuda wana ndega ke kokota pona bisala sala pona kuwela wela pona kuzwa kokanga motema ezaki pasi pona ye nde akedeki kokota kozwa musala epai ya mopakanu moko mpo ete akokozwa bomoi azwa vi kuna nde akomaki lokola mowumbu na ye akomi kosala ye musala akomosala ye mbongo likolo na ye. Mais eteni wana epesami na batata pasteur bakolanda. Eteni epesameleki ngai ezali introduction oyo tata Molimo Centre auti kopesa mpona ntina na mobeko. Mobeko. Tina nini mobeko eza kolia nzete epai na biso. Ekeke na ekeke Nzambe atiaka kapita pote akokotambusa. Ye moko atambusaki na ekeke liboso nkolo Yesu ye kotambusa na ekekele na bantoma sika ekeke oyo epe ya mine epesami epa papa Simon Kembang. Banzembo elobi na biso ete lingomba ya ntoma eutaki na lola. Nzambe ye moko Nzambe nde mokonzi biso nde baangelu. Baangelu bakotambolaka na mobeko batambolaka na mvola ngani te. Yango wana esenge na biso totosa mobeko makasi ndenge tata Molimo Centre auti kolobela yango. Tokotosa mobeko makasi ezala mobeko lingomba ezala mobeko oyo Nzambe alobi na biso epesamaki na Moïse. Soki tosi mobeko makasi solo Nzambe akosepela na biso tokozala balingami na Nzambe. Soki tokotosa mobeko Nzambe akopambola biso pote tokozala pene mingi na ye.
soki tokondima tokotosa mobeko nzambe akokolisa kondima na biso na ntina na musala na ye toyeba ye solo solo mpe tosalela ye. Nzambe akopesa biso elonga soki tokotosa mobeko na ye, elonga na molimo oyo tozali koluka lelo, indépendance spirituelle. Tokoki kokosama te soki ozali molingami na nzambe, ozali na elonga na nzambe, okokosama te lokola elenge oyo akosamaki tango batata pasteur bakodevelope yango. Mobeko ekolisaka bondeko ya mutu na nzambe. Pote ozala ami ya nzambe lokola Abraham, ezali kotosa mobeko makasi. Nzambe akozongisa na biso biyano na makambo nyonso toza na yango na nzela na losambo. Mais soko za na mobeko te, ne tolobaki mokolo na te losambo na yo ekobwakama. Mutu nyonso meme oyo atekaka marchandise, atekaka marchandise ya kitoko. Atekaka marchandise ya propre. Mais soko expose marchandise ya mabe, bato bakosomba te. Marchandise na biso, mabondeli na biso, ekende tata nzamba yambango, ekozala lolenge nini. Esenge to bibongisa malamu. Mobeko kosalisa biso kaka na nzambe te. Mobeko lokolo tozali na kati na mokili awa, mobeko pe kosalisa biso awa na kati na mokili. Na baninga na biso. Tokozala malamu na baninga na biso oyo to bazali kati na biso. Mikakatano kozala te kimia. Ekozala na kati na biso, mpe misala ya nzambe monene komonana. Mobeko ekopesaka biso esengo. Mutu azala mobeko azala kobanga te. Akosala musala selo mobeko ndenge eza kotinda, akozala kobanga te lokola mutu azala misala ya boye na boye. Auto folia osengelo sala boy po soko kotina ndako sali boy soki asali te akoza kobanga mais mutu asala mobeko akobanga ka bongo te. Mutu asala mobeko akoki kolakela mama bete nzambe akolakela ka mutu mabe mutu oyo azala mibeko mabete kaka nzambe da lakela ka sepela te na ba oyo bakotosa ka mibeko na ye. Esenge na biso soki bazo pesa biso mobeko parce que tata na biso yezala nkolo Yesu atosaki mibeko na nzambe. Abaki ata imoko ya mobeko kokweya te. Ba chapitre to kopesa te parce que c'est to zolula dans le chapitre au papa pesi. Donc nkolo Yesu atosaki mibeko. Papa Simon ke mango yende avandeli yango peza ko vandela. Ote akolisa yango akomisa yango makasi epesa biso esengo. Lokola nkolo so tosaka mibeko papa Simon ba tosaka mibeko biso bana na ye toza na kati na lingoba biso ba yeto bibo toza ba ngelu to utaki na lola na ye esengeli na biso tosa mobeko makasi mpote yango esunga mobeko mutu moko soka kwisi mobeko ekweisaka lisanga yango toza ko éviter toza ko lobata ko doso te ben infiltrer ba neutre ba mona na soso kati na biso te. Parce que la conséquence c'est que ça la très néfaste. Total Akan a s'infiltrer qui n'a qu'à tirer là-bas dans Israël, na Moksala ou ya sala qui a mabé et puis ça qui conséquence. Mais soukanaye, bah boba qui est, mpote ba peto la libota. Bah enyo so basali ko bebi sa musala la nzambe na nzela ko zanga ko to se mbe ko na nzambe ya solo maye maso c'est la biso liboso ko za la passe. Ya mala batata ba maman nkolo yeso tanga za côté ya les colonnes en ngomba za ko pesa biso ba orientation te soki bo sali oyo ekosala boy soki bo sali oyo to kosala boy biso nyos esa mobeko lingomba kuna na mobeko ya nzambe balobi ko bomate mais na nkolo yeso alobi ko yinate po soki obandi ko yina ozana jalousie ozana haine ozana keti ozali ko wela eloko ya bato suka okoboma soki obomi okokoma mutu alukuta parce qu'il faut te défendre. Il y a un batata ba maman, donc sala lokola nzambe za kotinda biso, lokola tozali misat na telebi na tata na ngai, nzambe na ngai na komo na tata la mwana pe mo centre. Merci. Na komo na tata mwana tata molio mo centre. Tata molio mo centre, merci. Na maloba oyo pesi na biso.
jeune Lévite wana autaki na Bethléem. Bethléem ezali mboka oyo nkolo Yesu akoya kobota makuna. Lévite wana période wana ezalaki période nano bazali na roi te bazalaki na basambisi. Lévite wana moni ke passe seleki. Nga nazali ko me retrouver awa te. Nelembo na ye na makoki nyonso ya azalaki nango ya bonganga Nzambe abitika ngai nakenda koluka. Esika ye akei ake kokutana na Mika. Mika ya azalaki idolâtre, moto na kosala bikeko, moto na misala ya mabe. Bref, Antichrist monguna na Nzambe. Kasi Mika tango ya mone Lévite wana tuni yo uti wapi? Atenga na uti nazali Lévite na uti na Bethléem. Uti na Bethléem uzali Lévite tala batunga na za koluka bango. Po Mika na mama na Mika libota wana ya Mika bazalaki libota ya banganga. Bazalaki bato ya misala mabe. Alors omoni kaka ndenge bazalaka bato nyonso tu ndenge bato babongwana kokanisaka yazali ndako ya Nzambe ndenge batangi biso na Bible ndako ya Nzambe non ezalaki ndako ya idolatrie, ezalaki ndako ya banganga, ndako mabe ya misala molili. Alors akamati etango ya akamati na mosala ne ndenge batangeli biso asepelaki alobi elemo oyo mosali na mwana na Lévite oyo na biloko ezali na ye ngai nde nakokoma nakoprospere nakozwa bomengo à travers misala oyo ya mwana engagaki. Or ba Lévite baza bato yoko ko engagé te bazali bato oyo Nzambe ati bango mise à part kaka po bazala banganga na Nzambe kasi ake komiti akuna pona nini moyen de vivre pas lekeli ye mingi ake kuna pote azwa ndenge ya vivre. Eh bien Mika pe à comprendre à côté kana jewana lobi ndako yango yo nakokipe yo na ndako kolia na yo komela no makambo na yo nyonso akomi travailleur ya Mika ndiri kamo ya soni pe ya mawa nde yango wana tango akomi travailleur na ye maintenant bani kosalela ye akenaki na ba instrument oyo ya kobikola ba makambo na bango nyonso ezalaki ya bonzambe a profiter na yango. Mais sokaki kaka wana te jeune Lévite wana akenaki encore plus loin parce que batu ya tribu ya Dan ba Ephraim tout ça bazalaki koleka bakomi esika na Mika ba repérer Lévite wana. Donc azalaki moto moko vraiment ya valeur spirituelle kasi tala makambo elemone likambo ya motu ya ezalaki kati de tala ndenge ekokena kobeba ndenge wana. Ale bakamati ye lisusu Lévite wana na babiloko na nyonso tu balobi toke kosala abunga akenda sans retour. Lévite wana papa de l'histoire ya mwana wana ya jeune homme wana jeune aki jeune to peso merci papa ndenge o rappeler na biso ba jeune na mokolo mwa lelo nzala kokena koluka ndenge ne nakoki ko me retrouver eke ko kotisa moto ne sika we longo banite nde bato bayebi loba ya kala loba pe ya sika bato bayebi ke bakimbangiste bazali bato yo bazali na epakwa na bazali na epakwa ya Nzambe surtout pe bazali bato yo Nzambe asila kotia lipamboli makasi kati na bango. Alors moto nyonso to akoluka nini a profiter a benda yo ti banda na kimbangiste nyonso to e biso pe banganga Nzambe ete kuna na libota ndenge lelo tozali koloba libota ya tata kimbango pe toloba yango bongo tala bato minene tala bato alokumu bazali koke kaka pona nini kolia moto ake kokoma muzimbisi moto ake kobebisa elemone nyonso tu kobunga pona kosukisa
botozali bisato likambo yo papa tango papa Diangenda alobaki yango période biso tozali vraiment période à turbulence makasi penza ndenge ezalaka na bana Israël ndenge biso toza kovivre pona nini papa Diangenda naza na message awa tokoki kotanga yango te faute de temps oyo ezali maloba ya papa Diangenda na kati na soirée na kamati kaka extrait wana ezali awa na kati ya barchive biso tosimbi papa Diangenda alobi boy na soirée alobi etumbo ezalaki 14 18 ou bien 18 et pardon 40 45 ou même au boulot ezalaki de 60 à 65 tokokai kolala pongi mais oyo ezali koya turbulence wana a préciser ekozala etuma ya misato wana ekozala etuma ya makasi ya tata molimo mosantu contre Satan po tata molimo mosantu akolongola misala nyonso tu ya satana na kati ya mokili oyo etuma wana ekozala makasi biso moyen tolala pongi te ntango tokomaki le 17 juin 1992 papa Diangenda alobi ngai biso ifo tolongola nzoto wana papa koloto akei ye mpe alobi fo tolongola nzoto mpo mondele azali na mposa korekolonize moto mwindo fo tolongola nzoto toki na kobona etumbu papa Mfuma Mbanza akamati mokumba apesi epai na tata molio mosantu nzambe azali a partir ya l'an 2000 ndenge papa Diangenda alobaki 2001 etumba ya makasi papa Diangenda apresisaki yango nde tata molio mosantu contre Satan po alongola misala ene na kati ya mokili yango nomoni yeke na kati ya lingomba mpe na kati ya mokili e periode oyo mpe bajeune levite bakei komiteka epai na bayuda epai na mika ndeka periode oyo batiki bino na cercle ale bato abimi na cercle akei kuna mpo na nini kolia ezali kuna yakei kuna bakati maboko pasi nde yango wana oyo ezalaka ya kala mpe oyo biso toza kovivre donc etuma yango ezali ya makasi mais papa Diangenda aza koloba nga naza komona na kati na bino bajeune nakoza komona bilembo ya bato oyo bakotambolisa mokili ya tata molio mosantu kuna biso tozali kokende bobatela bilembo na bino yango wana bajeune tozala lokola levite oyo te ndenge pa pasteur Kabemba alobi mibeko bolingo misala ezala na biso makasi yango na papa Diangenda ya kopesa chapitre kaka moko wana na pesi apesaki yango à l'occasion ya nani oyo ta conseil œcuménique tango bango bayaki awo ndenge pe papa conseiller direct nkolo azalaki koloba makambo yango na lobi yango mpo na nini po papa yo lobaki likambo ya mikuwa na misuni levite oyo akendaki kuna komibwaka mpo na mikuwa lokola mbwa mais misuni yango na papa apesaka chapitre au papa Diangenda eza ngati ya papa Diangenda le Ésaïe chapitre 60 verset 8 à 22 Ésaïe chapitre 60 verset 8 à 22 alobi bomengo ekoya na Yerusalemu ya sika Yerusalemu bakonzi bato nyonso ya mokili mobimba bakoya na Yerusalemu oyo ya sika wana nde alobaki oyo esika balobi kuna Israël to awa bomengo ekoya et papa Kimbangu déjà depuis 1921 alobaki yango tango envahissement alobi bino bozolela mpo na biloko oyo babotoli bino mais sanjo ekoya epai na bino sanjo bomengo ekoya epai na biso donc tata molio mosantu na kati na etumbu oyo eza etuma ya makasi elobamaka heureusement toretrouve yango na baarchive nde sanzo nde ozali kobongisela biso makasi ya malamu do misuni biso towela te na mikwa kokende epai na bazimisi kokende tozala kwa bajeune levite tokena komibwaka kuna na mikwa wana ezali likambo na biso te totikala na kati na cercle po tozala na esika na biso parce que yo soko obimi libela ndenge jeune levite wana abimaki abunga akena kuna na banganga aza kotambola tantôt chez Dan tantôt chez Ephraim tantôt chez Mika sokane pe ezalaki kaka triste mabe biso
tozwa mayele totikala na kati na cercle po tozala bato ya misuni bato na mikwa te na nkombo na tata mwana tata moyo mosantu. Merci yawe mpona maloba na nkombo ya tata mwana mpe molimo santu ndenge bapapa paster basili kolimbola malamu. Introduction na yo ezalaki na ntina na mibeko tobatela mibeko olingi koteya biso bajeune bakimbangisa à travers bajeune na rencontre ya mardi ete ata na pasi tokangaka motema po ete makambo ya kitoko ezali koya liboso. Yango tomoni jeune levite po molewi azali libota ya banganga nzambe na bayuda libota balewi ezali ya lokumu ya monene ya respect na bato nyonso oyo nzambe asalaka kati na bango. Me likambo akokamwa moto oyo nzambe asalaka kati na ye aza na elembo ya nzambe oyo bato nyonso bazali kobanga me ake au service ya moto ya mokili to nganga kisi moto ya bakisi nganga nzambe to mwana ya nganga nzambe ake au service ya nganga kisi. Donc contradiction elingi kolobe te biso bakimbangiste biso ba jeune to landa exemple ya muyuda to levite oyo te quel que soit passe to kanga motema po ete makambo ya kitoko ezali koya. Etala nganga kisi wana azwi ye mpo na elembo na ye asaleli elembo na ye donc akomi au service na ye akomi kozwa mbongo kolia kobonga na elembo ya levite to ya mwana na nzambe to ya nganga nzambe bakomi kokabela ye. Donc baavantage nyonso ekomi kokende na ye. Yango yo ozali kokebisa biso ete ata kopasa ezali ndenge nini tokanga motema po ete elembo na biso tokende kopesa yango na bato mosusu te. Po lelo po na pasi bamosusu bakoti banzela ya ndenge na ndenge bakoti na Rose Croix na franc-maçonnerie na makama ndenge na ndenge elembo ya kimbangisi yango bazosalela po kimbangisi azali na elembo ya makasi. Kimbangisi azali na elembo ya makasi soki bamoni ye na lisanga na bango baprofitaka na yango. Yango moni meme kimbangisi soki azali na elembo na yo te ete abimi na lingomba akekota na lingomba mosusu lingomba wana kotia makelele makasi bapesa meme grade mbala moko na fonction po bayebi ete tokoprofite na elembo na ye po bayebi ete bakimbangiste batambwisamaka na nzambe ya bomoi. Ndenge papa diangenda yo na nzoto ya papa diangenda oza kolobe te soki nasalaka na bino na likolo te nakoki kosala na bino awa na mokili te. C'est-à-dire towuta na bino kuna na likolo. Alors elembo na biso ekoki kozala tokende kosalela moto mosusu te nganga kisi to bato na mokili. Ata kopasa ezali ndenge nini tokanga motema po ete ozali kobongisela biso makambo ya kitoko lokola liseso opesaka biso ya tata moko akendaki mobembo molai ata kopesa bana na ye mobeko batikalaka na kati ya lopango me mosusu mpona kozanga patience kokanga motema ezalaki te akatisi ngambo asote mire akekota na ndako ya tata wana aza na restaurant na ye kolia akati mpe mosapi tango tata yaki na bomengo nyonso ye lokola monanaki na mosapi tata wana alobi oyo mwana na yo te ya ngai. Donc arataki bomengo mpona kozanga kokanga motema. Donc leçon opesi biso par rapport na likambo papa yango wana quel que soit passe tokanga motema po ete ozali kobongisela biso makambo ya minene. Tolanda exemple ya levite oyo te nganga nzambe mwana nganga nzambe moto batosaka babangaka make na service ya nganga kisi ezali likambo ya soni pe ya mawa. Me biso tokoya na motambo wana te. Nakanisi papa maye moke tokoki kobakisa yango wana. Merci toyoki pe tolandi nga nalobi kaka bapaster nde bakoteya biso bateyi na bino ekoteli biso tobomi mpe tosalela yango pamba te tala nano na mokili mokili ekomi na mpasi
oza kokola komi mokolo lobi koyoka otiki biso na mokili towumelaka te kuna na likolo towumelaka bie towumelaka te ebongo ya mokili omoni bobangi ya tata nzambe ezali nini liboso towelela nini oyo etikali ye moko akopesa oyo tozomona bisengo awa bisengo eza te kuna ndenge nkolo yesu alobaki ngai nakei nake kobongisela bino bisika kuna na kozala bino nde bokozala kuna bongo bie bongo te yango wana balobi omibatela tozala bana mibeko balobaka mingi na eglise kimbangisi te mibeko na mibeko eza na ntina awa towumelaka te kuna nde towumelaka yango tosengi nga na telemi nano wana napesi papa mbenza na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Merci papa. Papa pasteur Kozonga na bino. Biso pe na tina ya makambo ba papa o balobaki 5 mois tokokende nzela mosusu te. Message na biso ya lelo eza na 2 volets mibeko ndenge papa Diangenda apeselaki yango pe ya mibale na tina ya botongi Yerusalemi kaka na ye moko papa Diangenda ba insistance wana yango tosengi na presse tolanda makambo ya mibeko ndenge papa Mfuma Longo papa Diangenda kontima alobelaki yango ete nzambe akutalaka na ilungi te ya solo ndenge tookeli na maoyo matangami soko totangi na suka na makambo ya tangili bisuku na Zakaria na verse wana ya suka ngai bangisi ngai na komitunaka eloko nini ngai Diangenda na sala pate na jumla na place na ngai oyo nazalaki na komitunaka ngai Diangenda eloko nini ngai na sala pate na junga esika wana nga nazalaki pamba te na salama na lolenge na ye moko Nzambe epate na junga wa esika wana na sala nini litunu wana kujela kangai mbala na mbala pana nini biloko mibale bisalima libala musuni na mulimu toki tata passer ndenge ya tei bisu malade etunda na batu elubami malamu ete malade wana musuni te kasi ya mulimu soko totali kaka na mibeko jumi dikamunini ngai na kuzalaka na yangu penza mukolo na mukolo oye kukwesaka ngai Diangenda na makabu na mibeko jumi wana Nzambe apesi oyo ezali maladi na ngai pamba te ye Nzambe apesi ngai musuni pamba te nazali na mabele pamba te nazali commandant ya biloko nyonso tu Nzambe asali na maluba commandant na yango ezali ngai Diangenda ezali ngai mukula ubi ngai nkimu ube soko mutunani bisi nyonso tozali awa Nzambe akamataka eloko na ye apesaka yo banda na le 25 décembre na kumi na mbuka oyo lelo mbala mine na ke kusukula na mai pona nini na kulukaka ni eloko nini nake na kupesa na Nzambe na ngai ete solo na lingi do peto la ngai
na kokota na kati na mai na kuluba mbala misato na vwane na kati na mbuka Yerusalemi mukolo na mukolo na tongo toka kile kabata Tanzania esika biso moko pe tozali sa mususu na moni binu le bovali esika moko uza kusolola makambo pampamba ekuseperesa ngai te pana nini ya solo ezali te ne tango so tozalaka na kabata Tanzania tolubaka be makambo ya Tanzania ngai na lingi te sika bino bokutani meme boza na kati na musala ndenge na komona ka beturu ka di bosoko sukola bamputa na bisu ezali ebele batu mususu bazali awa ti tango oyo bakuluba na kate batu mususu meme tozali awa kasi pate topesa na mwambote ezali te yo pasteur ozala mobali ozala mwasi alors vraiment wana boyo po takomana likambo nini yaka ko yenzambe yango sala ndenge elingiye batata bamama mpasi ezali tolingi ete tozala na application spirituelle batheologien batundi na kati na mokili mais bazali solo esika moko na tata nzambe na nkolo yesu eli mosantu te pamba te application ya mibeko ezali te pane nini ye nzambe aponi kaka yo bato mosusu bazali te kasi nzambe akamati yo obengami motambulisi akamati yo solo kende zala elongo na baninga po ate bobongisa nzila ngai nalingi kusala makambo na ngai muntu mwindo amone pasi na kati na mukili mawa isali ngai nalingi nde na jungi isa isika wana na jwa kibinu nalingi nde na pesa binu eloko na ngai oyo nabotolaki na binu pamba te bokisakanga soni mukili mubimba bakuya epai na yo po ate tosenga bulimbisi biso bato tokosenga bulimbisi na nzambi tata na nkolo yesu eli mosantu pamba te bisumu eliboso biso bato tosalaki yango wana nde biso tozali base kasi nzambe alobi na bobongisa afrike bongisa afrike nokinoki mundele anyokoli biso anyokoli biso mpenza pamba te kaki ete meme na moto nawe navandaki kuna na se namemaki babible mibale oyo ya moke ya kikongo na oyo kabakata bible ezali na ngai wana nakamati yango mibale natangi likambo oyo de Joseph oyo mwana Yakobo oyo batekaki na bandeko na ye akomi gouverneur ndenge asalisaki famille na ye malgré azalaki esclave pamba te batekaka ye batata na bamama ezali histoire molai mais esepelisi ngai mingi mpona nini ya kotanga yango na ntango oyo nayibaki yango ntango nazalaki mwana kasi lelo natangi yango motima na ngai mokomi ndenge mosusu batata na bamama biloko mibale bikangami esika moko priorité molimo yango wana mibeko nzambe atiaki mibeko na ye leta mpe atiaki oyo ya ye soko ofuti mpa kote bazwi yo bakangi yo sikasika ndenge baza kokanga bavéhicule il faut assurance leta asali mobeko na ye faut assurance batata na bamama tomibongisa pamba te tokosenga bolimbisi tika te nzambe tata na nkolo yesu mosantu alakisa biso oyo ekoki mpo ate tosala mosala moye ndenge bolingo na ye ezali na nkumi na tata mwana mpe eli mosantu amen. tolandi maloba papa mfuma ndongo ndenge alobeli yango ezalaki awa na nkamba mibeko ekomonanaka ete na leta soki oza na mutuka
et connaître likama likambo liboso bakotuna yo parce que véhicule eza assuré eza boye te ezali lokola biso bandimi ya tata Simoki Mbangu assurance na biso nyonso na kati na mibeko eza boye te ndenge papa Mfuma Longa alobeli yango ye moko ndenge tolandi ye mokonzi ya Lingomba son éminence kasi kotosa mibeko ye moko azali kotosa mpona nini exemple bango bazali peto bazali kotambusa biso bato esengeli bango mpe balakisa mibeko liboso yango na banza biso nyonso toyoki na matoi na biso likambo etali mibeko likambo ya mobale ndenge nalobelaki yango Mfuma Longo mpe alobelaki makambo ya misala oyo tozali komona lelo oyo papa Mfuma Longo papa Simoki Mbangu Kiangani aza kosalisa biso tozali komona eke papa Simoki Mbangu Kiangani akomi ko-exagere pamba te mosala bakopesa biso boye nanu ko tokomi katikati te mosusu eye esala boye oyo mpe eye nzokande ye mpe azali na mibeko oyo batata batikelaki ye likambo boye periode osalisa yango so tokomi boye periode osalisa misala yango tokolanda moke ye moko papa Mfuma Longo ndenge alobelaki yango mingi eza na français mais tokotraduire yango na lingala mpe tokobenga ingénieur moko parce que ndenge toza kosala misala oyo tata Molimo Mosantu papa Simoki Mbangu Kiangani soki apesi mosala na biso nyonso oyo boza tali botongi Yelusalem nsima akoya pai nanga papa Mbenza tala mosala oyo ta ndenge ekotambola ye mpe papa Simoki Mbangu Kiangani atya bureau d'étude baingénieur ya ndenge na ndenge nyonso aregroupe bango mpe kuna nde tozali kolakisa misala ndenge papa Simoki Mbangu Kiangani alingeli yango tokolanda deuxième message ya papa Mfuma Longo papa dangenda kontima oyo etali misala ya Yelusalem. Que nous avons voulu qu'il soit beau, nous voulons le rendre réellement beau. Je sais très bien que depuis ce matin quand vous êtes arrivés, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés, et surtout hier quand vous avez pris le bus, à Mbanzangungu, avant de nous engager dans cette voie que nous avons suivie, je vous avais dit quelque chose. Nous sommes partis de zéro parce que depuis 1921, nous avons connu les persécutions. Les persécutions qui ont duré 40 ans. Ce n'est qu'en 1960 que nous avons connu une certaine liberté, comme je le disais tantôt, et cette liberté qui nous a permis de nous engager dans des voies qui nous paraissaient être un peu de temps en temps difficiles à suivre, mais pour essayer de combler le vide. Et voilà, vous nous trouvez au stade réellement neuf. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore fait quelque chose de géant. Nous avons voulu commencer tout d'abord par construire ce beau bâtiment que nous avons voulu donner à Dieu. Nous vivons en Kamba, dans ce lieu où vous vous trouvez. Nous y habitons depuis 1960.
Mais en commençant comme par il nous est dit, les centres d'accueil où vous êtes hébergés, les royaumes de Dieu, et le reste nous sera donné par surcroît. À partir de ce moment, nous avons cherché par tous les moyens pour construire quelque chose que nous devons présenter à Dieu pour lui dire merci. En mémoire, nous avons toujours pensé à nos 37 000 familles reléguées pour l'œuvre pour laquelle nous nous trouvons ici. En commençant par 37 000 familles les centres d'accueil où vous êtes hébergés. Et c'est comme ça. Et en montant ces petits plans, nous avons pensé à ces 37 000 familles qui ont été persécutées à cause de leur foi, déportées à des endroits réellement malheureux. Je regrette que vous n'ayez pas eu le temps de vous déplacer dans d'autres régions pour que vous puissiez voir combien nos parents ont souffert pour arriver là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bien sûr, ils ont souffert en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés. Et pour cela, surtout hier, quand vous avez pris leur présence à côté de Christ, nous donne de nouvelles forces qui nous permettent de découvrir les horizons nouveaux. Oui, nous avons encore beaucoup de problèmes, mais je pense, avec cette ferme volonté que nous avons de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie, je pense que nous arriverons un jour à combler tous ces trous ou bien tous ces vides que nous connaissons actuellement. Je vous disais, depuis 1960, en commençant par se construire les centres d'accueil où vous êtes hébergés, mais nous avons connu une période drôle. De 1960, le 6 avril, que nous avons pensé démarrer le travail, mais ce n'était pas possible. Ce n'est qu'en 1961 que nous avons posé la première pierre, mais pour démarrer le travail, il ne nous a pas été permis, mais par qui? Puisque nous avons posé la première pierre, on devait nécessairement commencer le travail. En commençant par, nous n'avons pas pu les centres d'accueil où vous êtes hébergés, dans nos prières, et surtout hier, la prière nous facilite nos relations avec Dieu. Nous avons toujours senti qu'il y avait une résistance. En 1976, que l'autorisation nous a été donnée de démarrer ces travaux. En 1976, le 6 avril, nous avons commencé à creuser les fondations. Et le 6 avril dernier, au moment où nous fêtions notre 60e anniversaire, nous avons ouvert ces bâtiments. 60 ans après. Mais pourquoi attendre 60 ans? Je vous l'ai dit. Nous avons connu des moments terribles. Des moments qui pouvaient facilement nous décourager dans la totalité. Mais nous avons eu toujours cette idée, en commençant à décourager les centres d'accueil. C'est une très grosse erreur de notre part. Et au mieux de suivre le Christ jusqu'à la fin de notre vie. Les résistances de nos parents ont donné l'occasion de construire le temple que vous voyez ou bien vous êtes dedans en ce moment. Vous avez beaucoup d'imperfections constatées. Les centres d'accueil où vous voyez tous les bâtiments, vous dites, et oui, surtout là, hier, quand vous avez pris le bus, ceci manque. Oui, c'est vrai, il est beau, mais nous voyons qu'il y a ceci, cela qui manque, etc. C'est pour dire que dans notre vie même, matérielle comme spirituelle, nous connaissons encore beaucoup de vide. C'est ça qui nous excite d'aller toujours de l'avant. Nous devons tout faire pour combler le vide que vous constatez dans ces bâtiments. Et je pense bien que chacun de nous fera tout son possible pour combler le vide que chacun, au point de vue spirituel, a. Même moi, j'ai beaucoup d'imperfections au point de vue spirituel. C'est pour cela que nous avons commencé tout d'abord par construire ces bâtiments et maintenant doter Nkamba de tous les éléments de base pour rendre la vie à ceux qui nous visitent une vie facile. Les occasions, en commençant par de vivre comme ils vivent les centres d'accueil où vous êtes hébergés,
Hier, quand nous Et sommes arrivés, surtout hier, quand vous avez pris le quand bus, j'ai constaté les grosses lacunes dans Banzangungu, dans des avant de maisons nous où on vous a logé, ça m'a beaucoup travaillé. Ça ne m'a pas donné l'occasion de me reposer. Pourquoi? Parce que je vous ai donné un peu l'occasion de voir là où il y a encore beaucoup de vide. Or, ce sont des choses de première nécessité. On devait démarrer par construire de beaux bâtiments. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Ces bâtiments que vous voyez, nous les avons commencés les 12 octobre dernier. C'est pour recevoir dignement les personnalités qui nous visiteront. Et prochainement, quand vous nous rendrez visite, certainement, vous ne serez pas dans la même situation où vous vous êtes trouvé ce matin. En arrivant en Kamba, on vous a logé dans des bâtiments où il n'y a encore rien. J'étais moi-même, franchement, coincé, on dirait étouffé. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de en commençant par mais les centres d'accueil où nous avons voulu tout d'abord rendre ces bâtiments. Et surtout hier, beaux. quand vous avez Le finir avant que nous nous engageons à faire d'autres dépenses et donner l'occasion aux amis qui nous visiteront prochainement de dormir dans des maisons et qui sont réellement dotées de tous les éléments de base. Mais sinon, je pense que ce n'est pas pour la dernière fois que vous foulez les sols d'un Kamba. Je sais très bien que je vous recevrai encore plus tard si le bon Dieu le voudra. Mais je sais très bien que si nous les suivons avec foi, nous aurons l'occasion de nous revoir. Sinon, je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir et que je continue à vous faire souffrir. Et tantôt, nous allons encore reprendre la route et souffrir de la même façon. Réellement, j'ai la honte, mais j'ai la joie parce que le bon Dieu nous donne de temps en temps l'occasion de nous découvrir les devoirs que nous avons encore à faire. Parce que quand nous voyons que de Kinshasa jusqu'ici, 225 km, mais la route nous a paru très longue. Pourquoi? C'est à cause des 72 km et qui sont encore à un état malheureux. C'est pour cela que nous avons connu cette situation. Mais nous espérons et qu'à l'avenir, le Seigneur aidera. Nous trouverons quand même les gens de bonne volonté qui nous aideront à faire, en commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés. À partir de ce moment-là que peut-être vous viendrez. Et surtout hier, quand vous avez pris le bus, nous faisons de temps en temps un voyage aller-retour pendant la saison sèche. Nous pouvons venir en Kamba le matin, dans l'après-midi nous rentrons. Mais cette fois-ci, ça a été très long. Je m'excuse encore une fois de vous avoir fait souffrir, de vous avoir logé dans des conditions les plus difficiles. Encore, mes chers frères et sœurs en Christ, je vous remercie d'être venus et de nous avoir découverts. Merci beaucoup. Bajeno ye. Message on est pessimiste au courage. Makasi et nine tondimi yango tokopesa maboko te papa simoki mbangu kianga nazo kolanda maloba batata byazolanda te toyokana ndenge papa ndenge nalobaki mpona biso bapaster toujours mpona misa bokoyoka ndenge tosi tobongisi bokosepela yango kaka pamba tise na yibi tosalaka te kama mabe te bokosepela kasi eza na biso kubomba mibeko eza na biso misala eza na biso nini nini soko tozali na bolingo tozali bana na mibeko tozali bana na misala antuka tokolonga na pesi bino longonia na ntina na ndako namoni plafond ndenge bosi bosali ntango na koti na ndako na bandi kumituna eske ndako ya biso kimbakisa ye muntu pamba te bayi malamu nde yo ozalaka na yo pauvre kasi okena kubongisa ndako kitoko boye mais vraiment nazalaka bisu na mfusa kubima te soko kuti nakokaka kuvindumukanga na mabeleni na vindumukake
soko pe bokai na kambe bokona kutala musala to sali kuna na ba jene na ngai wana antuka bazali ba ilombe ya solo bazali ba ilombe ba papa representa na di banga na mutuna tongo tongo na 5h du matin batu minene boy baka na kumema kare banga na mutu papa mayo kono bana bindu lelo izalite sinon bosi bosali musala mingi bobongisi kamba il faut to bongisi yango ezala la cité sainte soko kotukula yomoko bandi kubanga esika ni nangana vwana samba te ezali esika ya petwa to bongisa muka na biso Papa mfumu alonga alobi nini papa Diangenda? Alobi nini? Mboga nini yangu? Esiko mai o papa Simukimba Nkyanga nazali kosala. Ye moko makanisa ye moko biye batata. Ye moko Eni musise kanti yani mfetuma mani diaga mawole batata. Kaboye kwe? Tengwana. Batata balupi. Yakungu tuzo kumona kwa ndire mutungi sindenge papa. Tuzo lobila papa Simukimba Nkyanga ni. Misala oyo kutira desili cha baksis aza ko exagérer. Azali ko exagérer be azali ko londa batata. Ango tokosenga papa Charles oya ingénieur de tolobaki toza kocha commentaire na maloba ya papa Diangenda ndinga sengelaki yango pe lelo oyo tozali komona eke papa Simukimba Nkyanga muke atindi biso bosala boye muke atindi biso bosala boye de azali kosala rappel na makambo oyo batata batikaki papa Simukimba Nkyanga azali koloba ete azali kowelela po ete retard oyo ya 10 ans tout se rattrape eza boye te eza bongo oui papa Charles Papa mama to banana na Kikongo posto sekola molingala kadi papa kolo bango kola pe Kikongo ibuna dina diam papa mfuma mbanza alobile likambo ya bureau d'études pona kacha bureau d'études toza biso nyonso kuna toko commenter makambo ya papa Diangenda o alobi donc tu yantikiri musomi miteri tatrengena mu message mituwidi après to kolobela ngona ngala papa Diangenda alobi nini na makambo oyo surtout etali construction parce que ngonde papa azobetela sete imiyo tuteka wa yantikiri mudiambu dia nzonzambi tumno wazaba vo yantika mu 1971 Iziman 69 Iziman 5 ans ici donc 1981 tu s'est inauguré mon ntanguina watomatabo vo mudiambu dia bantu ba foi mon ntanguina bankaka zeto ba mona mpasi donc funda ya nkama ya funda ya 150,000 martyrs donc mafunda nkama ye makumatano mabantu bafwa mudamuda diamuli tuvandi likumbanza beto unkitu ka bantu mudamuda bankakazeto bafuiti sur 37,000 familles déportées makanda amwene mpasi makanda mabantu diambu dina fridia zabavo diangolo kibeni dina kansi unu kikifo toka bantu mudiambu dia bankaka zeto bamwene mpasi zina papa watama yangala la mudiambu dia nzonzambi kadi wabokela pe bantu bayiza banzenza nzenza iza zingi mindele
ba mona nzonza ba telefo bantu bandomba na yirika kimika mpilei nzonzambi ya kitoko kanti tatarangenda diambo di musika tele tu futizaba dia nzo zikaleke sabanzenza nzo ina tumunezaba to budi dio kan tamaza jinko parce que frenzila yo kelagana donc weno centre d'accueil ya ko weno imuna ka tula nzenza jina mais to tomazaba condition façon ya batungela nzoina kaya mboteko beto to kotayo to talavo mukati meme quartos en kaka tomaza tala neilan kutunkatu alors muntu bukafti voanele mana nzoya mpilaina ku vese toilette mosi kakabu donc mundele kuno ka toki di nzoya mbote kishitura kunkamba nzoya mbifu kabonga kantini tuli di maza mko yebela kanti kavingira pe nkuna ndika manisa mu yebela pasifo yandi ka yantika pe mu yebela donc mpasi kibeneza kala tatrangenda ka leka ko mpipa ina donc diambu na mune ya mpasi walomba nlemfu ko mindele me mindele batavo koma lutungiri nzo ya mbote ya mpila hii kanti nzo ilegala bantu nkatu pona diambu na mwenza datoma ko muisa ntima mpasi walomba nlemfu to widi mukati ya message tele diakavo nzo tu yantikidi nzo ka tele ya to yantika ya mintinu unantangu ina watavo nzo ya mintinu ifitikala ya mbote mpasifo lumbuke lukwiza diaka lwa mona vo nzo yi ni lukujileka bima bia wonso ifitikala mu mintinu nzo za jing petu sala mpasifo nzo zina za kala il a parlé des éléments de base en français disongelevo bia wonso bikala nzo ya ban kuna ko batukidi nzo za jing côté les amindele na za bantinu za président to muini nsasa nzo zina kujubuna nzo pazata tunga ya président et baba président ko kafuma mais nzo ina futia kala élément de base a wonso no j'étais l'état d'engenda nkia élément de base jina tout comme construction donc bisengo bikotam katika nzo ina d'abord papa tu vocation tu vas ba ingénieur me demonenki parce que dans tout le bureau ba tu vas tuena ba lunga tuena papa kena pauvre ko papa bala ba bing mena yandi à travers nzaya mvimba parce que utu yidi kili yandi wona ye mamu ma wonsono ko ndatu tukidi mais utu bendele pachvo to sala metro yidi kankamba dina à partir ya base ya étude en toto muzaba ki nzo tutula eske na lunga am toto eske tot na sa nzo ya mpila ina donc mbe ya wonsono papa danginda wakimuina mio ke nzo jifuti tungu papa mfuma mbanza tumene watavo katukali ketiketiko ketiketi de tazola sa papa bisalu muna bisalu e tu yanchigiri kaya maniseko tu yanchigiri kaya maniseko me yani musize kutakwenda na papa tufutikala to yika papa moko me moko meta yika papa moko ma beto musi to zaba vo beto musi takisalila alors nzoya mintinu beto tu ze yovo mo kontiza mbote ya tungamana mais a jingu tamona wunduke butosiri bubu katoleta nkumbuko mais ba toi d'ici donc ba pasteur ba bena kontoile papa yeni nzo zitufuti tunga tufuti ba nzo zina tutunga za 8 chambres nzo zina futi kala za wonso no modèle mosi mais katulengi kisila kofo tutuki di kuki nsasa par exemple ou bien kumputu tu neti batu betu batu sela nzo zina que ça soit le côté électricité plomberie ou bien même maçonnerie mais futiza abavo bureau d'études ka kuku nkamba bureau d'études yina tugana ngolo
parce qu'il faut toi salabi salu buna bozulu ya papa parce que beto papa to est déjà directive nous na bozu te kadila donc on entend muina papa dangenda tatuma yangal lako wazonde la pesamia njila mun bilumbi kuiza njila si ya toma kadi conditions za baizila mun njila kazan yangi dikako buna wonu kiki beto mostu ze bivo njila mun yila mayena minami awon sono grâce à nani papa si makangani kadi ngindu za awon sono e ngango za awon sono papa ya ni mosi wa nangazo kagena muntu ko van totonti ni dabe me savage da tunga building ko putu ou bien moi awon sono ba sala avion tout ça ngango za awon sono ko nkambe ko papa si makangani diamu dina futu que tu vila kanako alors papa yangenda tomene tako papa pasteur mwantanguina batokidi ko kumba bele bonga tadi baneti ko kumbaza futhi batunga nzonzambi mwantangu yetuka papa simmakangani ange za wonsono zekayandi mujembo denki kasidi akafoto nata tadi azolantu betoba mbuta tatuma bandime batatu makangani papa televo nzo zikatoyeni le de 8 chambres nzo za 8 chambres nzo zina chutikala za moderne bia wonsono bifutikala buni mo woda tatu yangenda papa beli buna kazo ledio. La maison moderne c'est quoi? Tout ce qui est même ngemosi muntango kota munzo tadi d'abord nzo kitiboyena côté le mukati tadi di baka nzo jingi côté le me mine me awon so tout me yiri ko mbaza zoza muini kumbaji ça sera rien du tout par rapport à tout tunga kumbanza. Il faut que ça soit vraiment moderne. Actuellement bing katukwa beto bakwenda ku Kinshasa beresola bisengo bya mbi bo tola ko bitolo kale kisengo muini nzo za jingi jibuidi ya katolita nkumba mwanzo ina ko ibuidi metu muini baka bingi buidi debunanki matériaux bisengo bya mbi bitasaluka munzo za papa. Alors que nous avons Kamba, ça sera la ville moderne et la plus belle ville du monde. Alors il faut tatala putakwenda bandimi beto bandimi toureni mais papa zolevo mbongo jina zeni ko bandimi jigano je bageni za salu kala kisalo mais mingi to muini kala munzo ya musée par exemple musée to muini. C'est une maison presque moderne, mais on peut faire encore mieux que ça. Côté électricité, tout Mouiniko, c'est un peu moderne, mais on peut faire mieux encore que ça. Côté, il y a plomberie, pareil. Nous avons un petit ascenseur, c'est le musée. Papa, si nous avons gagné, il y a une bouteille de papa, que papa wa yangala la kena mo jamananki tuti la me kata minamita ban sisila ko batata zandi minakata sela wonu kiki to wi di mon message était le papa yangena yanzole wa yangala la mais mo demo nen kika yangala la papa menze papa pardon papa yangenda parce que nzo ya tungu Kinshasa ko shenuda nantangu ina. C'était vraiment une très très belle maison. Nous avons kitoko. Wa vinu muka antoto parce que nous satuka vinu ko antoto nous avons kitoko ya tunga manantangu ina. Ibuna petu zolele nous avons kamba zakala. Parce que dit avant kamba oui, kamba c'est prioritaire. Nous avons tete tunga za mbote kun kamba les 8 chambres, je n'ai fait ça par modèle. Déjà bientôt mukati la bureau d'études modèle to bakidia déjà parce que salila yo katulendi soba modeza kaka katulendi bakampe bantu batuka ki tuna baka bantu batuka ki Kinshasa parce que bandimi
min ko exima tat simiki mangum mi mingi mena bana to on putu bana to Kinshasa Brazzaville Gabon quand tu vois tout dit kaka ba yokala ko bureau d'études to tala est-ce que bantu bana ils sont capables mutunga nzoina ou bien pas donc dia mudina tu da bondi la tudu alors il dit na papa ngenda wa yanga laki ben mudina da nzoya chenuda donc tu si de vovo beto ba toadis donc beto ba pasteur tout a natan kango ta tsumiki mangu si toi wan samu mi tele tata fuma mbanza parce que yandi beto on ni ma yandi tona yandi voto bakidi diambo wele ko papa fuma longo on tele votara nzoyi buta yokela comme terrain tuana tous les jours il faut papa fuma mbanza après papa fuma mbanza le sekola mi yokela kuna nzanzo bisadi munzo ya ba jeune oyangala ke na papa donc dina pe tufida bundi la tulu kadi katuzole ko fo muntu tukiri kwanda wiziri sali salu ki salu kilo bada les normes faut normes internationales faut muntu tukiri kwanda wiziri kun kamba kamona fo nzoyi salu kun kamba y a rien à reprocher donc diambu dina fida bundi la tulu alors tout ce que le fait Budingala, papa a lobby boy. Pour la tali banda ko zoka moi quelques brièvement parce que menda tak pe donc papa a bengaki akina bandimi ba invité na ye en kamba. En commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés. Et surtout hier, quand vous avez pris 150 000 martyrs, avant de nous engager dans cette voie. Donc 37 000 familles déportées dans Katanda, presque, sur le lobby, même presque un stade. Parce que 37 000, ils ont vraiment battu belé. Mais, c'est historique. Makambo Oyo, papa d'Engen a lobélé yango. Parce qu'il fallait expliquer, ndengini ba métrage wana to sala kango. Donc ça pour na makambwana. Mais à s'excuser pour na ba condition o ma b o à l'alsaki batwana le rakala. Parce que ça que ndako moko na weno ya centre d'accueil mais ndako na zaka vraiment dinte. Na tawana na ibiseke bon totogla ko kanengi wana mais siko to lingi to tonga bandako moderne. Au papa Zoloba. Mais à ce même moment, papa a l'accès ponda quoi Mintino, parce que Mintino a déjà, c'est le 12, le 1er décembre, je crois, 79. Donc, banda kango déjà. Alors, l'air, moni, ndakore ma debi bon, ayebsi bango ba condition, prochainement, les brosons, ba condition, hop, là, les lamkoloana, ils vous en aiment. Donc, faut y baquer. Papa, diangenda kuntimasi alobala kango. Mais, tu yebi bien que papa diangenda kuntimasi kaka papa simaki akanilelo. Donc, yepe azolo belango, il faut tout sale lango ndenge ye azolo belango. Tout sala bandako oya moderne. Tout tika kosomba biloko n'importe comment, il faut technicien wa yebi mosala na ye. L'air bolimo sombo. Atako bo simbon na bino me technicien wa yebi mosala. Ebi loko ko somba. Foazala. Comme ça, à l'obi bon, oyo bo somba te. Parce que c'est au son biloko. To yiba kake biloko o mundele asala. Et ça na ba force nango. Lelo to ko ba na kati ya musée, ba câble to utiliser kuna. Ça peut durer 100 ans. To a problème te. Mais ba câble sous ces alliés au ça même 5 ans, 10 ans et bébé nango. Donc yango il faut to yiba kalika mona que moto yi musala au papa a pesi ningi saobi a pesi connaissance pour asala musala wana yemo comme ta pesi
apesi mosala na kati ya moto wana il faut tosala yango ndenge wana pa tosala mpe mingi En commençant par les centres d'accueil où vous êtes hébergés. C'est tout à fait normal. Et surtout, donc hier, quand vous avez pris le bus. makambo nyonso tout, travailleurs nyonso tout, na kati ya bureau d'études tozali. Mais partout au côté touta, par exemple na ba Guinée équatoriale, on a payé photo totonga bandako oyo et vous allez digne et ça la ndenge moko nyonso tout parce que bandako ba biso ba kibangi to yebine bo tosala kango eza ba vert blanc et ça la ba couleur bususti. Donc papa nakadisi pona na kangama militaire micro makambo yo posengi na biso yango ka tusuki na komba papa mpete mbele comme ça. Amen. Tobetile maboko technicien. Donc yende azali parmi ba ingénieur oyo papa aponi bazali na bureau d'études misala kuna na Guinée alaki da compagnie mobimba papa tango abendi ye awa asala boni afandi kaka libela donc papa dona baza ebele awa vous là ngala na commenter su mingi te po papa Simon Kimbangu Kiangani aza kolanda maloba ba papa oyo papa yangenda tikaki ndenge nini nkaba fo ezalela tokoki akoki kosala le contraire te biso mpe tokoki kosala le contraire te mingi baza koloba ntango nyonso nkamba kaka me papa yangenda bapapa bango nyonso misato balobelaki yango ndenge wana donc bakolini nyonso bapapa balakisa mpo bandako ndenge nini fo ezalela donc fo etongama kaka mpe ndenge wana donc ezali mboka cité sainte donc awa mibeko fo ezala makasi eza boye te mibeko fo ezala makasi soki oboyino kobomba mibeko ndenge batangeli biso na mibeko na mukanda batangeli biso ete elembo akopesa na ye kasi soki oboyi kotosa mibeko obimi na elembo na yo comme ça kopesa ngo na mutu mosusu asalela na yango biso tolingi ndenge wana jamais yango papa ngai natelemi na nga wana okombo tata mwana mpe tata molemo sana Merci Papa Benza. Merci mpe tolandi maloba ya bapapa na batata pasteur. Likambo tolobaki yango oyo na mokili toyaka towumelaka te mwana botami akei mwana azalaki jeune akei tata akolaki akei bongo bie bongo te sikoyo kuna kokende komema nini pasi bie pasi te mpona nini mibeko kolo wana tolobelaki makambo ba ange Gabriel Mikael lokola angelo yabebisaka kabaka satana alors nzambe apondaki oyo bazalaki puissant babenganaka satana sikoyo makambo eza koyela biso oyo nkolo yesu alobaka oyo papa Kimbangu alobaka
oyo bapapa balobaki nyonso eye kotombe na 4e génération ke mokili ekoningana. Kasi mokili ekoningana balobi mpe laiso ezali ozala nani pongi ya 3 jours ekoya be ekoya te. Soki pongi wana ye nani akolamuka? Bato malamu ebo bato mabe bakendo wapi? Bakeli bela Nzambe lendi abandaki kosala misala na ya maloba ti vendredi, kasi na samedi nde asali yo mutu azwi ndambo mayele na ye ati na yo mutu, kasi tozolanda te tozosalela yango te, yango nde kozala pasi. Bato nyonso balamuki yo tikali na pongi okosepela. Yango na biso balobi na kimbangiste mibeko balobaka mingi na lingomba wana mibeko eleki te, tata Nzambe apesaki yango na Moïse. Yango mpe Nkolo Yesu alobaki ete ngai te moto akofunda bino, moto akofunda bino Moïse, ye moto azwaki mibeko. Soki olongi malamu, soki olongi te yo moko kaka. Yango lelo balobi tobatela Yerusalemi. Mibeko ya Yerusalemi fo ezala makasi. Toyokani to néglige Yerusalemi te, tobatela yango po mokili mobimba bakoya wapi? Bamona ke ya solo tozali kobatela. Pona lelo tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Bajene oye! Toyoki te! Bajene banga! Toto sakaka moko azalaki na kata lingomba na biso parmi ba représenter badaki koloba yango eloloko biso tokanga makaka kimbati sere na tata Molimo Santo bika tokubikeno moko twatonda lusiku musutu tambuli kwa tata Nzambi muzola kwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela a protokole tobongisa
Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.